Shakilata. Shakilata. Bonjour Lungakala. Bonjour. Parmi les artistes minene nakati mboka na biso, ba jeune tala yo poza na kati vraiment ba kontrape na yo partout balingaka ilongi akala. Mais eza pasi mingi o ekoyeli biso na kati ya ville ya Kinshasa na décembre kako tozo préparer ba fête mais to yo kaboye Chiko Pululu akufi. Akufi na nini abelaki nini oto eza nini oto sango ntango yo kaki vraiment oto yeba ikazaki malade. Non Chiko Pululu ngana ibe ma maladie puis au père de l'artiste mené le roi Chiko il a passé pour moi personnellement pour aza ami oyo to mesani to vani to partageaka vers puis to partageaka moi sur le téléphone et puis moi comme so yarani to partageaka mais na regretté ma casse au père de l'artiste mené le roi Chiko Pululu abilité ninité ils a passé pour na biso artiste en tant que ngape ni la temi boye nazota la famille nata la famille naye et puis na famille oya biso ezo sanga pour moi passe makasi omoni Chiko aza idole Pululu aza idole munene na mboka oyo asali caché naye puis baya ebele balanda yango c'était un monument ngana osenga na bandeko na biso ba konza biso mboka bazolanda biso par-ci par-là monde entier ba meka un peu ko vanisa pena makambo dans l'équipe et puis ba meka un peu ko contribuer pour master ou collègue pour asekisa bango na mboka acepesa ba na façon nyonso mais to perdre ils a vraiment nino ebomi vraiment ils a batu bazomi ko tuna nino ebomi parce que mutu abilité ka sutement boye to kaka kufi non raisonnement pe boma mutu Chiko mnaibike batu belé na sima aba noloba ki ba bien nae mais aza parmi ba master oyo ba collègue oyo biso na biso pe ba collègue to betana pe ya mabepe au moins pe moi ma pe comme autant pas producteur oh ya ko benga kete ya racher akoma bo aza aventurer pinta mais ngasko na moni ba artiste oyo ba bomaki ma collègue na biso pas producteur pendant na akufité ceux qui le ba lo ba bien Pululu ça nga passe na moi ba mitema mabe c'est-à-dire que nga Chiko aza master collègue nazana mabe moko te na loba pona nazaka toujours na bola mo ibele mais parce que zoloba make bino ba artiste bobwakisa ye bobenga kete na banzonzingi bino pe susu bo fina ye na ba producteur poni naza orgueillé qui aza donc minene comme musicien omoni ke mutu na mutu na ndenge na yo kanisela bando bakanisa ni tsake ba fina Chiko mais ba fina kete mais yando benga bango kaka na ba tournage na bando benga bango boya to tourner ni bango bazo benga na tournage bo benga été mais yazo benga bango zo confondre bango azo l'accent que yaza bien na bango mais aza déjà mutu to perdre déjà ki total a sikoyo mukolo de ne kubima na ndenge to kundanga na senga na ba collègue tout ba massa tout c'est tout bino ba presse ba bolinga bomoko ezala bo sangisa siko biso ba artiste ceux qui les bopandi sukiso avant na matanga Chiko ebima les a un peu moi passe vraiment tout na posa na vraiment nini ya malamu oyo koki koloba par rapport ya témoignage ya Chiko na bolamu na ye mwanda mbo bozalaki na ngoyo na ye obo partageaki ba bon moment nazana nzembo nga na yemba ka bolamu elekebele nazwi initiative bukutanga bolamu na nzambe ebongo to c'est-à-dire que nzembo ngo so na yo kan nzembo ngo nazokanisa Pululu mbala moko vous comprenez bolamu ebele ba bolamu ebele so mbi bolamu moko tanto nzambe ayebiki ongana azila o mususu mais ngana lobi mususu c'est-à-dire que na bolamu ebele o pana nga ebele ya ona to lobaki batu ebele pe bando kima pe batu ebele ba bwakisa ke nga bwakisa kete na nozala kaka naye et puis pour azaki muninga na biso pour azalaki ya biso na y compris na yo moko diesel o komparza muninga na biso o tozala na surtout yo na banzela point noir ba braza bozo za moto mama mususu oloba te po yo yebi
aza masa na biso mes condoléances na famille na yepi na famille mobimba oyo ya ba artiste comédien et puis na ba musicien parce que à côté déjà mélanger musique théâtre aza déjà mutu mo aza polyvalent. Bon okoloba nini na ba artiste baza na poto pe na ba fanatique ya poto mingi bazoloba imere ezobima ko yi paraît que ezalaki poison, il paraît que asimba ki bisimba simba yango ke retour te so mutu akufi ba mutu na mutu na ndenge na ko interpréter ya loko ngana tinga na boso na kei awa na kufi na nga mutu na mutu ya elonga kala simba ke sala ki boy abo chele nini mutu na mutu na ndenge tangu oyo pululu abilité poison spécial ka poison mamo ebomi ka sur place mutu na mutu na ndenge na bando ko interpréter makambo nga na olanda mambo na te puis na kozala vraiment fanatique ya buzo bana te po chiko azaki grand azaki grand pour la qui na grand artiste to meka un peu ko pese valeur po azaki idole pe aza idole o lelo bato ba se pelena na kati mboka na biso ba meka un peu ba éviter ba buzo bana ba mabe nga ça m'énerve nga sona ka bongo ezo nerver nga po pasi na ngo bato musu baza na ngo te ba musu ba mona ko tuzela ko fête pour na bango po bando benga viena nga tinela sandola na poto po matanga pole kuma kwa carnaval et comme anetika ki ubiyo ko kumba mkolano zo che karibira kara viena mo po sala tapage mo na matanga muninga na mais muto osala ngo nzamba confondre mais on ensemble Chico nzamba pas te place aki. Merci beaucoup Elonga Kala. Merci. Shakilata. Shakilata.